nzeto munene nga na mono. Yani nzeto na simba. Simba esali. Mama. Botala nga nzeto nzambe na ngai. Yani wana mogomboro yesaka goro munene pa mibali. Yesu Masiya Christ. Donc ndenge zai. Oni bilo mo oni. Oyo eza kita mata. Kita mata baloba kita mata yango nzambe na ngata ba nzeta ba forme yango. Siko niti pena non sanga kita mata. Donc kita mata lingela sani siko. Kita mata lingela kisa soko mati mwana mwasi okiti o mati. Non, siko encore ezate baloba encore. Wapengo. Encore yango. Nakata mama ngata nakata busha limite. La kisa. Siko yango pesa poussière. Yesu Masiya. Siko boye kombe. Toka ngaka bule 500 ndenge za bongo. Congo France. Bisona bango. Bango na bango. Ekara mulai. France.com. Site comme Masola danger. Masola kitoko. Chers internautes, et merci de la confiance que vous nous accordez à chaque fois parce que vous êtes toujours fidèles et toujours là en train de suivre votre site préféré Congo France. Parce que Congo France, comme je le dis souvent, c'est la qualité, la perfection et l'excellence. Alors aujourd'hui, je suis toujours à Bandal côté à Molar, côté à Kimbondo. Donc na kiti bena lisus na Molar ataka bala Bandal balé trop. Donc on a profité ko pesa boss na Bambote José Di Pumba qui est à Lyon et à notre manager Junior Boukson Boukassa. Alors aujourd'hui, je suis venu avec une nouvelle tranche na thème mususu ya sika. Tozolo bela ba stupéfiant oyo ba jeune garçon na Kinshasa ba salelaka. O ba bengaka ankoro mongomboro do banzete wana oyo e permetaka mwana mbali a utiliser force na ye moko te ba force mususu ya par rapport à bakisi wana. Ce que tu lo bela est-ce que eza malamu to eza mabe ba kinois na ba kinoise ba lo bela sujet oyo. Poto monaka mo mbali so comme ko utiliser ngo trop et comme même na force na yo moko ya nzoto. C'est pas bien. Miso ba sala ngo tamso ba kanela ki fi moko boye. Akele banzete mais ozo ba te ba conséquences ozo sana kata nzoto na yo. Yo le na kiti na Bandal ana Molar. Bakino ba kinoise ba lobela. Est-ce que ça bien tout ça bien té. Sous un problème nzoto. Mais 25 maman yebisa ya comme mon hôpital c'est pas un problème. Tant que utiliser ba stupéfiant ana eza bien té la langue et bo mo nzoto. Yo mo ngana kiti ala kata Molara po bakino ba lobela. Ana yebi ke ba poto na yebi ke sujet oboza ya ko sepela makasi. Tarabino. Vous voyez la chaleur à qui miko to pela fort dans moto ya osaranate mais ça ramazani tara ba pembe oyo to kiti na Molar awa. Hein, poto sepeli sabino tarabino mozara fidèle ya Olanda Congo France. Hein, to tambola kaka ndebino boyebi kaka. Hein? Bonjour Noko. Bonjour. Comment on Kombo nanga Milanzeza bakraka. En tout cas kombo munene oh. Papa okosunga biso na thème na biso tozo utiliser lelo. Hein? Des ba jeunes garçons qui cherchent ba comment utiliser ba stupéfiant, neti ba nkoro, ba mongombo pona ko baksa force na kata nzoto na bango. Conséquence nango pona yo monango bientôt yo peso utiliser ngo lobby que so utiliser ngo pona nini ba raison nini pour ça ba jeune garçon ba utiliser ngo. Bon, ngana rolo ba jeune o ba utiliser ba biloro wana baza déjà ba faible. Tant moni ke akoka souté yon akomi na posa achara ba ankoro amela ba mogomboro amela ba n'importe quoi pokara atumbara bien quoi. Or que ça faux. Non que vraiment mobile il faut être naturel. Tant on a na mère n'a pas il faut être naturel et puis tant on déjà aux amutumo boy au sara bablo on a trop hein et ça faux. Et ça faut parce que et rendre yo plus tard fainéant au bêta 4 5 et ça ba biloro wana et un important tant c'était vrai jo achara ba plan na tete ngamoro na chara ngote mwana pena amona nga pena no oui na pena jo pourtant o chango le lac amonio brital 3 amonio que non oza bien banini sko lobby koto sombarango ezate. C'est ça le problème. Pour tout le monde a utilisé à la langue. Au moins elle ligne souté. Au lieu que ça va force et comme kitso coup de force. Donc comme sous faible ma case. Tout le monde a ma conséquence on y a rebellé. Ba poussière wana plita ego misayo ba biloro mo boye na peni na yo donc ekomio noro na biso mère Alec na biso nzora obosani ke na tamo boye osalara bablo on a trop
bato nzela momo na yo que yo betara bien ozara bien sobendeni nzoka eza faux donc conseil on peut ça na ba jeune ezara ba jeune te na ba papa conseil on peut ça vraiment botika ba biloro wana eza faux zomona biloro wana irandara mutu plus tard fainéant donc noko fozara naturel yango wana ngane nangana loba non pesa moi ba moi mbote no papa taka Congo France ta munene ouais Congo France oyo milanzeza bakraka depuis 15 Paris na kini pesi mbote na parana ngai firi jana na père Alec nanga Olito nzeza depuis France et puis na bato nyonso balingara bandal bato nyonso balingara milanzeza. Merci beaucoup. Merci papa nanga merci na conseil osungi biso ba mbali na yebi ke bazana baza sepela ba yo ki de ba conseil mo ebe on continue toujours pour le faut ba kino ba lobela ba nzete wana papa si tu as un problème vandi sa maman yebi sa maman na problème sozo kokate faut lo ba ko ka no sonité ça arrive nzoto pe emre la chakanango o vandi maman yebi sa maman tala point boy comme elingai a osunga o tuboke no hôpital. Pourtant, on a à la longue. On a à la longue après. Force non et sili. On commence à force mordre au qu'on appelle sur le monté. À force on lia banzete, à force on tient poussière, ba pommade. Mais bon banga te to l'accepter ba sorte nyo sanzete wana. La peine le on l'accepter banzete on a combo nango na ba utilité nango. Donc il faut pas lober là, on faut lober là on peut na lelo. To continue kaka. Na moni tonton za. Bonjour. Aïe bonjour. Comment on a papa? Nga kombo na Georges Moulimbi. Georges Moulimbi sunga biso. Tolo ba maman encore ba kino ba lingang ko mongombo do ba pousser ba utiliser pour no ba sa force yo conseil ko pesa ba garçon a bongo est-ce que yo ça la rango o so kutana ba garçon ba camarano o ba ça la rango ouais il y a des fois ba utiliser rango de part et d'autre na mona rango peut m'abêter par vous savez il y en a ba fille mususu bolinga na bino balé bolinga ni wana il peut-être RU ou utiliser force non d'auto il a la satisfait mais ici à kendo localiser et si capable on la satisfait tu vois da olingi da muto bozalane ozana posa ou satisfaire ba besoin non seulement adon ou kokisama ba posa na alors oyo ka posa wana ou kokisa ba posa ne ozana posa akima wote pour wana yi mukulinga kepe mingi ozana posa siko ou utiliser mo ba matière wana yo zo banga moi ça chéra kende yo zo bangela kende ngo zo ba dans sala on ka pour na sepelisa mais dans la vie on n'est jamais satisfait ba que ata ko to sali bongo so ka bia obima libanda obima libanda so bia obima libanda obima libanda pour ozo détruire nzoto non oyebi ko détruire nzoto non à force à long so zo na nara o sepelisa kai ozo boma nzoto non. Bon bien si tala rande yo avo shira pembe boy so lingi jomo go boy nitinga po okimangati no na posa na satisfaire ba besoin non buta musunga lingala nga ba o wana ba niveau wana tela lingi nga normal siko yebisanga no talita na yo te ya linga ka boy linga bo alors enga pena lingi mingi tu vois no nga posa na satisfaire posa non suite est arrivé que na lingi fimo bi à l'année na posa bon là je vais utiliser ma force personnelle alors suis singi bon te yango wana tout ça là bon ezala nango peut m'abêter. Mais conséquences nango yebi. Conséquences nango. Bon, là c'est à vous maintenant de nous dire que vous savez c'est il y en a comme ça tout ça nango pour donc on est ignorant de ce qu'ils sont en train de faire. Mais il a bu nous et la tête sinon c'est là pour faire c'est pour satisfaire correspondant. Tu trouves pas que c'est mieux d'aller chez un médecin à conseiller yo docteur t'as un problème pour ba docteur ba conseiller ba ko peso moi qui si moi boy normal au conseil là à part banzete on peut ba dosage té oye ba dosage nango te bo pakola on ka bo liaka on ka bo melaka mais boye ba dosage nango. Bien sûr que oui début dosage nango te tu sais ba bi relation entre mobile et moi c'est ba blue mo ya peu de temps. Il y a peu de temps bien sûr mais si vous suivez moi ça ligne peu de temps na tête on a besoin au méga tina kinga san tina kinga san au moins c'est quoi bleu quand c'est que binu bufu boy c'est parce que so lingo ça là bufu ça là il faut qu'il nango bo vous voyez so yo conseil bato ba ça là yo conseil ba continuer au ça là ngai suis ba mono quant à moi ceux qui amoni yango est bien pour accepter ça partenaire na à continuer fait puis amoni yango bande mo boy. Ok, moi je salam na on a vu que bana poto ba yo ki yo de bazo sekane bazana ba sepeli makasi ba msu o ba sepela nango bien sûr. Moi mbote no taka Congo France ta mon. Ok, ba mbote na ngai na piscine premièrement na bana poto nyo sonye ba otala biso
ma grande sœur propre, Émérance, qui est en Belgique. Je l'aime bien. Merci, c'est gentil, hein? C'est très gentil. Papa, il a bien ça, il a non. To forcer na été et da posa na ye. Ya bi fa comme ça chérie na ye pena bisika ya za posa koma. So chérie linga. Bon comme c'est pas bima libanda te. Ça c'est son avis à lui. Dam soupe, ba opé ça ba vie na bango. Tozo continuer ka kotambola. Hein? To continuer ka kotambola. Ba poto bino pe opé ça ba réaction na papa. Bonjour. Bonjour mamie. Comment on est? Comment on a Jean Master? Jean Master. Nanya lobela. Bato ba saila banko. On a habité sur po saila rango. Na ba bongombo, na ba pomade opakola po ba sepelisa. Basi na bango oyo bakisaka force pona yo omona ngo malamu to mona ngo mabe boy oza mabe eza pe malamu yo so salela ngo so eza indiscret oui na salela ngo pe déjà so ezaki par rapport à ni to nto yeba ba vrai réseau etindra pena mo mbali asalela ngo pona ni ba vrai réseau po mo mbali asalela ngo bon ezaka lo biloko rolia po normalement rapport sexuel pour au salango bien faut non nzoto pesa la bien nzoto zala na courage au lia qui au seigneur so donc yango peut to on peut na partie wana et arrivaka okoki oluki o passer rapport na moi sina o passer rapport na sexuel na moi sino ozana na capacité na nzoto si on a minute wana faut appliquer solution moko isa le plus vite possible. Yango na mona alem sous ko marati oluki mo pomade moko tie to ma kisi moko boye omeli mais excité siko et permettra yo au comme ba niveau ni bon normalement penza ce qui moto appliquer ba solution wana asa sous na force ya ki bo moto te faut dépasser force ki bo moto mokie ce que moi permettra biso moi endurance moi il faut soulager moi si na opé quand même ayo kake ayo ke lo moko ya bien non pona yo omona ke ezana bien po ezana dosage te nga mona ngo ezana na dosage te donc muto ko tsaka na ndenge na lia yeba nzete na ndenge na yo ezana dosage te donc pona yo omona ngo eza bien eza pe mabe eza bien parce que là on applique on a nous satisfaire moi si na yo moi ke lukano banzela mususu eza te parce que yebi ke pa na yo a se retrouvaka siko mabe na sens nini okoko appliquer ngo excès na ngo siko e comme ça mobile faiblesse sexuelle oko appliquer ngo métier na avenir aux asuna makasa ki bo mototé obanu mona ke okomi impuissant nzo tezo tele masusu bien te et ça la susu ndenge za la raté ben convenient na ngwana mais ça rango bien soko appliquer ngo na ndenge ya bien mais excès ndete excès na ngo c'est la moi une fois na moi ça va pondé za hernie so bimina ba c'est ata 6 fois na mois, so 7 fois na mois. Donc, ça, il a 7 fois, c'est trop. Pour nous, on ça concerne, c'est combien de fois? Bon, pour nous, concerne, ça. S'il faut appliquer la solution, il faut que mingi kibokoko. Au moins kibokoko, tant qu'on conseil kibokoko, on a mouto azo peso qui c'est kibokoko, on a aza ko expliquer on a dosage nango. Mais ceux qui ont l'andi conseil était au miko kitsa na ndenge na moke ou enzo somba potia, o luka o po meka, o baby sapenzoto. Ngai na bi na osepesa bino, hein? Na osepesa bino po ba potone bo vandi bobolo ba Sarah linga l'acception ni na la nous banzete sorte na sorte banzete le lobo yo ba kombo nango ba utilité nango. Donc na kangi mutate ka kombo na papa. Comment on a Moses? Mose. To mono ozoteka banzete oyo to lobela. Siko obe no expliquer biso nzete na nzete musana ngoni neti oyo. Oyo eza mu pêche et traitaka ba maladie belé ba malaria ba mibe ba clistom et traitaka nde bongo. Bosko oyo eza kimbiolongo esukolaka basama suba na miso. Siko banzete mo bembel basaila rabu wapen. Oh poussière ni. Ba poto poussière oh. Oui peut-être dosage nango te nzambe. Oh poussière ni no. Wana lapin. Lapin. Nzambe. Ce que lapin de ça ni. Lapin eye saka force na mibali. Ce que ensango ni na pakolango melango. Ya kochande na masanga ameli. Deux ans on va na barbe na mbali na yo. Ozo ba tete pousser na kata ma nzambe na kufi awa. Oyo kinana confiance ba mbali sute. Mama, donc atika bouchon, bataka bouchon moko. Bataka bouchon moko. Nakata verre ya masanga. Tu es bon marati au sangsa nini on masanga. Bon marati sala kilo médica kisi. Comment on dit lapin? Ba poto lapin, na bité chose intéressé bien son bokiti kin. Boluka lapin. En tout cas nga na obanga ni na zamu na sisité. Nzeto muneno nga na mono. Yani nzeto. Na simba. Simba esali.
Mama. Botala nga nzeto nzambe na ngai. Nini? Wana mogomboro yesaka goro munene pa mibali. Yesu Masiya Christ. Donc ndenge za. Mama na okoka te ka ndenge za. Siko osandeni no kata tondeni. Te obando kata ka kozolia poso nango nzete nango bwaki poso nango ndeza kitile. Donc basala ngo kana poso. Après nzeto bwaki. Après nzeto bwaki. O basangisa masanga te. Basangisaka na masangisa la kelote. So o ezara obliango après et comme munene hernie. Ce que toi eba non c'est comme hernie. Bon, c'est comme munene après 2 jours ou bien 3 jours ce que zoliango. Mais so aliango lelo, c'est lango lelo te. Ah ça lango lelo, ça la kelote donc ce que oliango lelo, oliango lobi après 3 jours ne bore comme munene. So oliango lelo et comme munene lelo te. Ah, zambe danga. O ngana na ngashno ko fesa ba mbali te munne o bangi singa. Siko na moni bilo mo oni. Oui, eza kitamata. O kitamata baloba kitamata yango nzambe na ngata banzete ba forme yango. Siko neti o pena na mongo eza ngonga mike boye combien? Moko to teka tige moko 100 francs. Do tige ka moko 100 francs. Donc 100 francs kaka ko bomano ka mwasi. Na 100 francs pamba. Na 100 francs pamba te ko bomela mwasi ato sombi ya 200 500 donc soit na yo kaka ndengeza. Siko oyo siko bamela o sala ngonde ole onka ya pamba. Baliaka bamela batiaka pe na masanga. Okotafuna ngo pe ndengeza bungo. Nzambe na babi singa ba joueur ba saila ngo, babi bilo pe ba poto bo saila ngo na ebiti. Baliaka ngo batafuna ngo so bamela na masanga kitamata. Donc kitamata lingela sani siko. Kitamata lingela kisa soko mati mwana mwasi okiti o mati. Donc ndenge to beta kaka mwa mwasi. Diku okitati. Siko mabeka soso boma boso boma baba. Siko na bino pe bozo teka ngo nzambe na ngai bozo boma nde batute. Te tozo boma batute za déjà mutu na mutu ndenge na guna ya sepela na ngonde to tekaka. Siko ceux qui za 100 francs. Siko nini mongom on de mongombo ya lobaki. Siko yango nde combien? Tokata ya 500. Bokati 500. Tokata ka 500. Siko poussière bouchon moko? Bouchon moko 1500. Donc il est qui cher le kabagonios. Poani, po yango za lapin. Boni boeko. Siko bouchon moko 500 francs banzete siko moins cher. Maman na nzambe. Obike e 50 to malili. Et si bilo ba se ba mbali ba saila. Non, siko encore ezate, ba encore. Wapi yango? Encore yango. Nakata maman ngata nakata boucha limite. La ki ça? Siko yango pesa poussière. Yesu basi, siko boye combien? Tokanga kabule 500 ndenge za bongo. Siko encore ba saila ngonde. Encore batiaka oziso yo tie na mto agoro, otie poussière wana otie. Tango ozobeta mwasi biloko makasi tina 100. Siko yango nyonso. Car yango ka basaila o kitama. Siko yango ka epesa ba tu force. Ko poni za différent. Fait basaka eloko moko yango epesa ka force. Po bango nyonso ezaka musala moko. Te. Eza bongo te. Eza mutu azana iloko na ya tilizaka. Siko neti encore boye o pa ko liango. O siko sela mukolo ka yango le même jour et ça. Le même jour et ça le loko te. Siko nde ba papa na nga yozo teka bien so na bi ko luka no mbongo. Oza ba client ya ba mbale bele. Sikoyo nzambe nanga sikoyo so saleli yango et jusqu'au combien de temps pour et ça la réaction donc il faut ça la plus ou moins 4 heures du temps bano bana na kito za 4 heures de beta te o meli yango o sali yango soko betika ko sala 4 heures du temps libosa mwasi nzambe soko saleli yango 4 heures du temps likola mwasi siko wana siko zonyo kola mwasi yango mwasi ngaza nyama za ngombe to ndeni no comprendre ata bino mo pena biloka boye pena biloka boye so wa mike boye combien ya mike bongo 500 ya munene ndo okabona nte nante kada ya muke na 500 francs pamba o sepeli si mwasi nao papa o ezam siko ndeni boye baba dosage nango po ozui cour nango te ozoteka kaka biteke la ozui cour nango te siko conseil ni opesa bato ngo o basaila po même so comment sala ngo ndenge mabe papa langa au moins do tekele bo ano sala ngo chaque jour pas ko lango chaque jour ko ba conséquence nango eza nini so sala ngo trop yom to teka ngo ba conséquence nango ba basaila ngo ernioso te basalela ngo ernioso to ko sala ngo na temps o sombi ngo soki eza mukende otie na tour moko esili po biso pe to tuna ke papa magambela bango nde bato expliquer ka biso tala ndenge bo ko sala tindenge biso pe to teka ka biloko ngo siko
zela nayebi ke ba garçon mususu yango ekoma na kwa bilei na bango basalela yango tant ça c'est lango lelo après une semaine asalela yango après une semaine asalela yango to na semaine mo osango pe 3 fois parce que conséquence nango na kata nzoto oyebi te parce que ba 4 heures d'ité na hernie so zara 4 heures d'ité likola moi sia bato ba conséquence nango ezali papa nanga so ba mona tant ba tekela bino ba yebisa bino nini bango bayebisa biso kaka keno biloko nde tozoteka bino bosombi mpo boketeka ntango biso mpe tosombaka toye koteka epa bato oyo basepelaka nango opesa bango comme conseil topesaka conseil mpo tokoteka eloko sa conseil te somo balobaka nini azosepela nango soki asepeli nango nde asombi siko akoloba nini yo oteka nozala likama oloba te nzambe siko toyoka sango ke eutaka Lubumbashi eutaka Lubumbashi ti siko babik banana ngo ba Lubumbashi badosela ngo mingi bon wana nde biso tokoyeba te mpo wana foto tuna nano epa bamama gambela kote biso tosombaka manzeto nyonso euta Lubumbashi ebota ate ebota ate somo mini mo boyoki esenga nzoto malili ovana mo mbali boye to kana diniselo na kata bouchon yo yebite siko ngala vanda ina sali interview kuno babi bala poto pe bayaka ala kin basomba ngo fort yo yebisa yo mtoteka bayaka basombelo fort oui bana poto basalela ngo makasi basomba ngo bakenda nango pe poto basomba nete ba combien ba cha provision combien en tout cas ndenge eza boye soki asepe nango akokenda ngo ata $10 na jour moko pesa bovane bofioto linga makasi ngala otuna ngaka po babi ba poto bateka basomba ngo trop so nali na yeba so bosomba ngo ya combien bofioto la te pato boyi nanga te do samsa nanga ye do $10 atoni si sachet te moka mwa poussière ya moke ake nango mpe yango ekosepelisa bana poto ba mingi ebisanga bala poto ebisanga vete bala poto mingi basalela owa bana poto mingi basalela nkoro lapin na bakimbiolongo basalela kimbiolongo lapin nkoro bana poto na la bango epirala monte so esi bongo ka place nini esala so neti dosage nango ezalanga kamba mona mokolesi nango te ndeti lapin faut ça après une semaine makasi nango après une semaine mais encore nde yango esalaka na journée moko no sachet 500 fois so solo ka mukolo moko sachet o ka mukolo moko donc nyonso ezaka mukolo moko mais à part au lapin nde babi après une semaine oui à part lapin après une semaine makasi nango papa oyebi ke nga na yoka lisolo moko jeune garçon na kata ndako nga na yoka lisolo eza vrai et lokuta te jeune garçon asaleli yango abima libanda aseki muteme pa chéri na ye ka oya ayete bamemai na hôpital mbangu moi ba conséquence nango bamemai na hôpital mbangu parce que docteur bazoyeba te mama ko expliquer docteur nini ache nini ye moko lobi vérité na saleli boye na saleli ba lukela e mwasi mbangu tana ba niveau na tabino moko tika te nzaba na iso ndoto mali no na na sengo merci ya ebele pour expliquer biso pour dabi ko ba vandi wana ba yebi déjà ba yebi o asaila na ba o asaila te ba yebi déjà siko na sengo merci to comme na suka o pesa mo mbote no ba tu bon nga pe na pesi na nga merci na ba question lingo poser nga awa na répondre pe na ndinga bien nazongisi merci na pesi pe mbote na bato bakoki koyoka ba message onyo surtout moya koloba treza te naza kopera bolikisanga pe tante fona keteka bani na ebi kitolekise tante ponga pe na osombelo ndeza na osombelo pa $10 vraiment somba $10 nga pe na somba $10 na oki na okabango na kostanga na ina loba siko so saleli yango so moi si quoi yete so saleli yango te siko ezarma be so te komande non avant ko salela ngo fo oza na assurance ke no moi sinanga ko sala so ayete mabema so ka yete moya ko salela ngo ezate bebelio kangami na ki donc moya ko salela ngo ezate fo za na assurance ke moi sinanga za fo na salela ngo kaka mingi otango bato basombela kwango bazala couple de ya pembeni omona de ya chéri de ya pembeni ata za l'absence chéri akoki somba po aza na silence ke bakutana na chéri na ye so kutani te okufi place ozana do olela mama ya bino abota yo merci no mo boyoki bakino ba lobby bakino aspe ba lobby do ba mongombo ba mikita mata ba ninyo na misu ba lobby na bango yana ngo bien po basi misu ba senga bango papa ça yelango soki mo sa senga ko ça va bitongo so lango na sima moi si mo sa yebite akekuta makamona na kata chambre nde mabe ndi mabema kacha ngo mona mena osepelisa bino na otenga bino eloko moko pino la sabino ngo pona bingi bala poto bovanya boza osepela makasi po bomoni bakita mata ba lapin na découvrir que tout lapin lelo na kamwe lapin bouchon 1500 mais une semaine après une semaine et ça là donc biloko ngo eza moins cher mais ezo sala makam misko babi conséquence nango ezani o mona o sale yango
oza sûr te que moi sno ya otike ko telengana comme on même hôpital les garçons m'ont bien ba même à hôpital donc même maman na papa même moi na bon hôpital pour ataki bilo quoi mon te ba conséquence na ma bé hein et ba conséquence na ma bé makasi donc ba poto na bike ba bibi no pe na ebité na imi na ngati na confirmer na ngati ba bibi no pe tamboya na kinbo so mo ba $10 ba jogo ba saela ngo ya ko sakana te et donc les gelinga ngo ba jogo ngaka se kutu polo ki bambangu ko beta bale bien. Donc, on a biso ba chéri. Donc, comme on a souke émission, on a dit que vous avez fait ma casse. Je sais que ça vous a plu. Hein, vous découvrez ma belé. Vous avez un bandal la côté qui m'bonne côté molar. Hein, je suis très contente parce que je sais que vous avez belé au Congo France. Pour on a vu que fidèle à Congo France, ça a toujours branché. Tara tranche na bine CPL, ça bine pe ça bine ba joie. Hein, on est arrivé à la fin de notre tranche. Tout le bel qui m'a ramené kita mata ba stupéfiant. Oh ba mbel ba ça et lara, surtout ba quinoa. Oh ba ça et lara pour satisfaire leur compagne. Je sais que vous êtes contents, vous avez maintenant vous CPL makasi, tout comme na souka. Tout comme na souka, on va profiter de pesa ba mbote nanga, na bateau va soutenir Congo France parce que nous on a des sponsors qui aident Congo France. Donc peut so vendre bisiko vendre za pour soutenir Congo France. Numéro za na obengi kaka. Kombono yo bimalango. Na pesi ba mbote nanga mingi na diamuda golding. Na Noël okito black dedans. Hein, Noël okito black dedans keno mukena. Yemo kazana yoki. Na pesi ba mbote nanga be na Christian Minzou la futur dirigeant. Na Paulin Paulecha, un Parisien pas comme les autres, vient dans un respect. La personne mbote dans un ming na qu'est-ce qui sombe, hein? Il vient d'arriver à Paris en France. Na s'appelle Makasi na ce jour na azaki awa. La personne mbote ming na didika le grand designer na kata Dallas, le plus fidèle de Congo France. Tara, son le bon c'est que yé azarapena maman na fidèle na Congo France. La personne mbote na maman Emilie Nzemba na London. Maman na mutaleke na Larazate, ngam na lobby. Donc personne mbote na Fanny Bongende. Motema bienvenue Yanga. Fanny. Na yebi ko tale émission oh. Na ebité bino ba maye. Vous savez là ngo na ebité. Na lobi na ngaka ka eswa bino te pardon. Na pesi mbote na Destino la Costino na Lille. Destino la Costino na Lille na ebi ko sepeli. Na pesi mbote mingi na le grand baron Mathémateus qui est en ce jour ici à Kinshasa. Bon séjour à toi. Na pesi mbote mingi na Faustin Barré na Rotterdam. Merci de votre confiance parce que vous êtes toujours là et fidèle à soutenir Congo France. Merci Nabino, chers internautes, parce que vous êtes toujours là, branchés en train de suivre le meilleur site Congo France. Tara, l'excellence, la perfection et la qualité. Tous avez un mouna artiste. Mouna kuta somi la paix. Et là, les gens ont évité ça que bon manani. Hein, caméraman sont mouindor, somi la paix. Mouna. Pardon, Zoranda Kukosel on te boaka. 1500 euros le vent la poche que somme la paix. Donc on se voit à la prochaine pour une nouvelle tranche. Un abi ke bo landa ba théâtre bien miko na kati Congo France Mouna Cédric na kati. O sepela la Mouna Cédric bo landa ba théâtre Gouya Lengi bo sepela makasi. On se voit pour une nouvelle tranche dans une autre commune. Allez, des gros bisous à vous mes fidèles internautes. Bye. Congo France Bisona bango bango na bango ekara molai France.com site ya Congo Masola danger Masola kitoko Congo France.com